Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Merci na fidélité. Bozé Belé Rotala Bisso. News ya Congo et Bandi émission. Yaba Congolais pour ba Congolais. Émission Oyo na salango pour la population congolaise. Oza Congolais te kotala émission Oyo te Luka. Émission Mususu ya Rotala parce que émission Oyo. Tosolo la Ramarambu et les Kakalamboka Nabiso, mesdames, demoiselles et messieurs, merci na fidélité et confiance. De Boza Ebele, Boza na Kinshasa Matadi, Boza na Lubumbashi, Bozali na Gemena, Bozali na Mbandaka, na Lubumbashi na Est ya Mboka na Biso, Congo, Boza na Beni na Uvira partout, Bozali na Kati Afrique du Sud, Boza na Durban, Cape Town, Boza na Marisburg, Bozali na Pretoria, Bozali partout. Kota la émission na biso kimi ankole sukusu masia mwana tata nzambe e ingela omabota mwabino c'est le vôtre Yannick Wenge moto na kibonzambe nazani ndeko na bino congolais Yannick Wenge moto na kibonzambe na yaka po to solo la makambu elekaka na mboka na biso. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci na nakuzu lata elamba bakomi nakuzu za mobimba ndeko congolais akosala ba bilamba kitoko ba veste ba trailing ba jaquette zo sala bilamba ya kitoko mais griffe toujours nakuzu lati nakuzu za mobimba parce que la mwana ba ko sepia na griffe wana ka nakuzu batu ba ko sepia na oyo wapi batu ba ponyango partout. Mesdames, demoiselles et messieurs, partout zali luka griffe ya bakoma nakuzu zali mobimba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à maman Adèle Yombo. Bon séjour à Kinshasa, bientôt à Rozonga déjà à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Toroso Mambebele, Ozole Kalambo Biso, jeunesse congolais, population congolaise, Tozala, Yakoula la tête au fond la misu. Totika tribalisme. Oyo koti na mboko na biso Congo wana Taliban. Oyo tala Taliban oyo, tala Taliban. Bandeko ba congolais ba jeunesse congolais tozo wele la ndema belé ya bakoko na biso. Comment on a sabotage Joseph Kabila ça na mboka wana tokoma kuwelela intérêt ya mabele na biso mais batu mususu ko ba Taliban batu mususu Presa Fachi to ko senga yo olongola Kabila pembeli na yo Kabila alongola matambe na ye na Kinshasa to pe na Kingakati wana parce que makambo mabe ebele zo sala maye oloba te nenga mesa ko loba te mais zo sala makambo ebele na nenga cessé. Population Kolalate, population Lamuka, qui surtout peuple Kinois lingi distraction à Makas. Beaucoup de tribalisme na mboka. Kinois yena ba système ba bombe, ba kwiti, ba charisme, ba petuana. Azana $20 ba ici c'est au moins sima. Mboka na biso ko kemala muté. Ba inia Congo baza temple ba fungoli misu pour la ko kwisa Presa Fachi. Pour na ko bebisa mboko na biso. Mesdames et messieurs, to vande na Kinshasa na misala ezate mais ba étranger bazo diriger ba carré minière ba étranger ba kanga ba place moko boye na okape ba étranger ba sala barrage moko boye ce pont ce qui nini ba bien on péage ba chinois ba sala mambo belé na mboko na biso na mabe ba image yo circuler chinois azo beta Congolais, excusez-moi, na présence pe ba Congolais bazana basala repa na ye. Nani azo kengela ye garde présidentielle. Bana moko ba ko kengela ba prison ba chinois. Ba créer nina bango ba sala ba mine na bango ba misambo bazo piller mboka na biso. Mesdames, demoiselles et messieurs. Est-ce que na Chine Congolais ko ke place mo ko tipe na carré minyo ko sala ko bimisa mine na Chine. Tobe na mboka mo boy. Tala Congolais biso mo tondimi tozo souffrir pe mboko na biso to tiki yango na bapaya. Joseph Kabila azo mboko na biso akaba yango akota distraction la population. Mesdames et messieurs, Congolais mboko ko kende Congolais étranger ko nginda na mboka na biso kaka ba distraction. Nakuta na mundele moko abi Congo mboka kitoko na zo mbongo kuna business ngala na Congo. Mais ba Congolais ba ko souffrir totali misala ba Congolais ba na fudi c'est passe mundela zo betela yo azana business en Congo mboka bino mboka mbongo zo sala nini awo. Mesdames et messieurs, nakutana na indien na oma feza place to zo ba mukanda indien zo tuna ngai ozana diamante ba bike Congolais na diamante Congolais diamaka OK ba Congolais misusu banda bota macha kufa mona diamante. Mais les étrangers ont une facilité. N'habite ceux qui ont le poso, ceux qui ont ni ça la biso ba politicien mboka na biso ko kaba mboka. Mesdames et messieurs,
Alors congolais peuple congolais na ka pour la jeunesse pour la peuple congolais to fungula misu to tika tribalisme to tika ngana lekiye on ngana milaka bombe on ngana sali boy. Mesdames et messieurs, ezo futa biso na eloko te mboko na biso ko kende. To bunda to sala komba ya makasi po Kabila alongwa na pouvoir. To lobaki ata mbwa ya congolais. Mais azalaka congolais, aza président. Ata mbwa aza congolais kaka. Parce que tout le monde m'a baissé la force. Tout ça l'effort, tout soutenir moi na mboka ou à zone à pouvoir na ministre oh. Tu peux ces chances. 2 ans, 3 ans d'abord mon loba ba critique ezangatina. Tu peux quand même moi temps. Azan de kona biso congolais ceux qui m'a bien rebongisa. Bon moni banda président Facha Bandi. En 3 ans naï, ba lèvement tout le monde a auto kango le soutien à part Kabila ne ba créer un mikolo. Arrestation arbitraire, tout le monde a le soutien. Au Kokanga Batu, au Basala Kiboye, Baboma Kiboye, ba fausse commune, tout le monde a ngoté. Et mon ambo kazana makila ya Congolais, azana posa ba Congolais. Topesi Kabila 18 ans, Kabila ya 18 ans na pouvoir. Mais ndekona yo Congolais ko pesi chance, c'était à 10 ans. Étranger ya na mboko na biso topesi 18 ans, avant da 18 ans. Mesdames et messieurs, bon moni marambo a sali, azu Congo par terre. Carte visa 500 000, ceux qui 50 000 $, ceux qui 500 côtes à rendre au Masolo. Ceux qui si na 10h, 11h et côte. Tande ba Panzani. FCC ba papa Mikolo. Ya ba short. De cela FCC tozana posa ngo et si la vraiment. Président Fachi, please, lukela biso solution à Kabila. Aussi longtemps Kabila a un pouvoir, va wana na kingakati, mambe belé au salama. Bomoni li solo à John Numbi. Tous a besoin de justice et élément. Makambo John Numbi, nazo bandelango. Justice congolais et élément. Dossier ya John Numbi. Morgue na kati ndako, mbeto hôpital na kati ndako, ba photo ya batu, ba boma. Ba dossier ya monsieur le père. Faut pesa biso ba réseau et kene ko luka nini pe atanga kombo ba généraux mususu ba morgue na bango. Mesdames et messieurs, justice au vraiment président Facha Baki état de droit tous na posa to mona yango na makambo John Numbi bazwa ba congolais lokwa ba nyama lokwa ba ntaba soki ba kanginga photo boye lobi ba lukinga ba bomi facile donc bazo boma na facilité lokwa ba ntabako. John Numbi a boma ba congolais belé. Ba congolais ya boma ba ko komata 4000. Oh John Numbi a boma. Asa muto ko lapider. Asa muto ko bamba mabanga. Mesdames et messieurs. Bomoni bino moko ba vidéo. Oh sali pasi mingi. Komona bandeko belé ba bungisa ba papa na bango. Bandeko ba bungisa ba yaya, bandeko ba bungisa ba tuna ba famille. Ba kunda ba ba fausse commune. Bakunda bono bandenge nyonso tu alelo to ya o no mona mama chala mwana na respect ba mama na éviter mama na soka zandoki mama na posa retour ya Kabila. Mesdames et messieurs, yo mama o boti bana o moni ndenge Kabila abomi ba congolais et après ozoya na réseaux sociaux pour nous réclamer retour ya Kabila. Basala congolais ndenge nini? Mesdames et messieurs, Congolais tous en abolingo entre nous. Congolais tous fungula misu pour na mboka na biso. Mboka na biso ko kende. Est état de droit présent côté état de droit vandisi mais eko simba kara te botu ko mona 18 voitures ya sika. On a sabotage tonini. Batumbi na est. État de droit ba mboka ba ko bunda mais comme bande ko ba congolais ba mo ba yebi ba guerre wana. Ya est yango aussi la te na est ezala ba congolais za cop ya ba congolais na ba étranger ba sangani ba sala makambo wana état de siège banda président Facha tina bambila o koto akosi bambila o ba soda baza autant ye bazo lembo autant akokosi la guerre président Facha ko mangona makambo mususu guerre ici la raté chaque lobby bitumba bandeko ba congolais bandeko nga est bo fongola mitema bo ba totika
division tozalango guerre et aussi dans l'est. Parce que jusqu'aujourd'hui lisolo ezalaka moko. Ba bomaki, ba kataki, ba tumbaki, ba salaki bo, ba violaki. Mesdames et messieurs, moko ane ko vanda kimia te. Ezape na tamo bo to ko vanda pe bo kimia pe to motala mo mususu. Pour ça facha yena bonne volonté na ko sala mama kitoko to moni ba soso lelo soso na ndako za ipo na ole on na décembre, voulons na Noël to na bonne année. Lelo soso kité comme 3000 francs. Ce qui 2000 francs na yoki. Ça faut soutenir. Azoya malembe akokitisa kobongisa social. Banzela ko loba kutu te ta normal. Kuluna bandeko ba kuluna ba boma ba kuluna lelo ba kuluna o mosa ila biso loso. Ba kuluna o mosa ila biso ba masangu ba fufu. Mesdames et messieurs, or na tanga Kabila ba ko beta ba kuluna masasi. IGF ngongo sala musala yango. IGF ko lembate. Tozana posa ba papa wana mikolo wana ba boma mboka na biso bango nyoso ba kende liboso ya justice. Matata pono ko bima mboka te. Bozo zela nini pono okangai. Oh wana kuna kimi na ba carton kika bin. Akimi na ba carton akuka. So ikuka masanga mo so bia ba carton masanga kimi bia mikangi photo. Albert Yuma boki ba déclaration sala. Albert Yuma kuta loba yena Kabila ba teka déjà ba espace ya Congo ba miner pona ba minere pona étranger ba somba ba pesa ba mbongo. Bolna Albert Yuma na interview na TV5. Ba zwa ba carré minière ba teka yango pa étranger. Congolais botama pona mona rapace. Congolais mona botami bana abotami ti 48 ans abalate abotati avant na rache bango. Musale zati. Ba étudiant so ba 6 classe zara cabine. Ba diplômé ko ba kutu te mesdames et messieurs. Ba changer repas ba cabine to na Congo ba moto ye liso fort. Ba politicien ba zo ba mbongo. Batangisa bana wana poto bango ba vivre kitoko biso ka neto souffrir mesdames et messieurs ko ka to souffrir alors na yaki pour na bisa congolais fungola misu congolais tika ki tribalisme ezo même biso le moment ezo même pas immorté mesdames et messieurs ezo même biso pas immorté toza la bomoko toza la bolingo toza la entre nous to simbana mboka na ekokende liboso to soutenir mokonzi mboka bon coup d'état na Guinée 35 ans na pouvoir 35 ans na pouvoir. De coup d'état au Sengara Basa Kabila. Mais Nzambe, comme aligné un coup d'état na Congo, à Salangundenga Kosala. Mais tant que présence ya Kabila est na Congo, les Alakabo, ba morgue, ba nous alabandaka batu, ba morgue. Batu nyo sa FCC présent Fati, faut que fouiller ba parler na bango nyons tout. Batu tout ya FCC, batu tout ba sana Kabila. Faut que fouiller ba parler na bango, ko fouiller ba résidence na bango. Misusu ba bomba ba sac ya mbongo na se mabele. Misusu ba kunda ba mbongo na cimetière. Misusu ba zana ba cimetière na lopong na bango ba bomio ba kundi okuna. Parce que bato wana bazaki bato ba sanguinaire FCC. Et kiria ba mela makila ya ba Congolais. Ba yana mboka wana po ba zongsa mboka wana par terre. Kabila yo oloba o na zwa dans 3 personnes qui a malamu congolais malamu pour bonza mo yo moko ato zwate yo mo président bon ça qui na bonne volonté terre bongisa mboka ya batu parce que ça mboka na yote oyebi no langue te okoloba ko bongisa no mboka na mnoko nini bandeko to linga te mboka na biso ezonga lisusu na maboko ya bapaya to linga te mboka na biso ezonga na mboka bapaya. Mesdames et messieurs, merci na fidélité et confiance. Vous avez belé, kota l'émission na biso News ya Congo, vous a représenté par Wabino Moto, Atonda na Kibonzambe. Je suis votre frère congolais Yannick Wenge. Ça c'est votre émission News ya Congo, présentée par le votre Yannick Wenge. News ya Congo, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des actualités nettes et claires qui se passent au Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis votre frère congolais Yannick.
wenge na kati suko na kibonzambe. Mesdames et messieurs, merci na nakuzu bona tabilamba bakoma nakuzu za mobimba parce que lamba ils ont un impact na idéologie congolais a sali griffe na ye nakuzu na poto bako benga na Kinshasa ba sepeli nango partout bola telamba bakomi nakuzu zo sala bilamba ya kitoko omone lamba mo bekingani alati kene pa nakuzu na la besoin lamba o kozo yango mobimba mena griffe ya congolais nakuzu sali oza mobimba. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci na fidélité na bino pe confiance botala ki mission o na bokebi banso ezaki mo mboka yani kuenge na yaki pona so na bande ko na ba congolais bana mboka de père et de mère mobimba oyo wapi émission ya ba congolais pour ba congolais lelo esili kimia dans kolo su Kristo ingila mabota mabino po zaki ebele kotala émission na biso soki Yesu Kristo masi ya mona tata Nzambeti